Kinshasa, Congo, Brazzaville, diaspora, partout dans mon dans le cadre de confiance et fidélité pour ça. Bonda école, magazine d'actualité, où peut savoir information à solo à temps réel, la PCB Mbote. Tofongola édition la mission la beaucoup le pour le web sabino que renforcement la capacité et partage l'expérience ya gonde sujet au ministre du gouvernement Sama Lukonde de basali la qui séminaire tout dans élément aux proposé par Pangi Rachidi. Mokole à mardi 25 avril 2023, Mobangé na beaucoup tanye salemaki entre ba membres nyonso ya gouvernement pour na kokabula expérience pe renforcement ya capacité. Toyeba ete ezalaki présidé et pas ya mwana mboka Sama Lukonde. Na yango beaucoup tani oyo ezalaki pour na ko relever défi na ba différents secteurs oyo équipe ya Sama Lukonde ezali kokamba. Balobela ki pe situation sécurité pe sociale ya ba congolais. Toyeba ete beaucoup tani oyo ezali pour na mikolo mibale. Bongo na ngambo ya population bazali komituna bakoki kozela nini sima bokutani oyo pamba te soki gouvernement ya Sama esali eloko te ekozala nde milelo na ngambo ya population awa biloko nyonso emati kolia ekomi pasi vie sociale n'en parlons même pas na ngambo ya union sacrée bazali ko préparer sortie officielle pour na ko préparer élection pour na ko pesa deuxième mandat et pas ya Félix Tshisekedi kuna pe na ngambo ya opposition tomona ki ndenge basangana ki na Lubumbashi na yango tozali komitu na bokutani oyo ezali pona ba intérêt ya population to pona ba intérêt égoïsme na bango kasi pona biso mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda. Denis Kadima Oyazali, président ya Seni ayambaki délégation ya organisation internationale ya francophonie OIF na Mukuse pour na kobeta lisolo ya processus ya identification ya enrôlement ya ba électeurs congolais to landa élément au toujours ya Pangi Rachidi. Ndeko ya Congo toyeba ete na mokolo ya lundi 24 avril 2023 Mwana mboka Denis Kadima asolola kina délégation ya organisation internationale ya francophonie pe atalisaki ndenge opération ya identification pe enrôlement ya ba électeurs ezali kosalema na yango président ya Seni alobelaki ndenge opération ya enrôlement esalemaki na premier pe deuxième ère opérationnelle bongo alobelaki lisusu ndenge enrôlement eza kosalema na bamboka lokola Afrique du Sud, Belgique pe France pour na troisième zone opérationnelle ya enrôlement. Numéro 1 ya Seni alobaki malgré ba groupe armé oyo eza ko troubler processus ya enrôlement kuna na partie est ya République démocratique du Congo ndakisa M23 oyo eza soutenu na Rwanda ba effort ya makasi eza ko salema pona processus ya enrôlement ekende tina suka ya koyeba ezali ete réforme ya fichier électoral 2022-2023 eza en cours pe apesaki ba statistique ya nombre ya ba congolais oyo ba s'enrôler sur 22 000 centres ya inscription na mokolo ya lelo 46 millions de Congolais ici ba s'enrôler déjà. Bongo na ngambo ya délégation ya organisation internationale ya francophonie, bazwaki maloba pona ko féliciter président ya Seni pona ba avancer pe ba effort o azali ko sala na processus ya enrôlement, pe ya ko salisa ba élection transparente na ba niveau nyonso. Pona biso awa tobetisi kaka mbonda. Boyebake mwana mboka Justin Bitakwira, ancien ministre du développement rural, atalisi faute grave ya Joseph Kabila Kabange ya konome ebele ya batuti rwandais na armée ya RDCP kotia bango na partie est ya frontière RDC Rwanda. Tonda élément oyo. Mwana ya Congo boyebake na likambo oyo etali guerre na partie est ya République démocratique du Congo. Ba révélation ya ndenge na ndenge eza kobima. Tout oyo mwana mboka Justin Bitakwira, ancien ministre du développement rural, alobeli likambo ya situation sécuritaire ya partie est ya République démocratique du Congo oyo ekoma bilanga ya ba mouvement rebelle. Pona Justin Bitakwira aza kopesa faute ya munene et pas ya ancien président de la République mwana mboka Joseph Kabila Kabange pour guerre oyo ekoma boye. Aza ko rassurer que erreur ya grave asala eza ya kozwa ba officier originaire ya Rwanda pe konome bango na ba poste na est kaka na ba frontière na Rwanda. Selon ye, Occident alingi asala la République démocratique du Congo oyo basala na Sahel. Kutu boza komona ndenge eza koinda kuna. Kaka ba Occident wana balingi basala na République démocratique du Congo ndenge basala na Irak pe na Libye. Yango ye asi ayebisi président de la République mwana mboka Félix Tshisekedi faute grave oyo Joseph Kabila Kabange asala. Na Israël eza na barab oyo baza ko siéger na parlement israélien mais
Israël akoki jamais kozwa ba officier arabe pe kotia bango na frontière na Palestine, sinon bakotourner contre Israël. Justin Bitakwira alakisi ke généraux nyonso oyo Joseph Kabila Kabange anomaki la partie est ya République démocratique du Congo batuti nde baza ebele koleka batribi mususu. Pe amituni mo question, pourquoi dans la partie est de la République démocratique du Congo, ancien ministre du développement rural Justin Bitakwira akeli sous mosika ya komi tout la question ko luka koyeba intention oyo Joseph Kabila Kabange azalaki nango ya konome batuti ebele lokola bakozi na armée na est République démocratique du Congo frontière na Rwanda. Pe asukisi la kolobake soki tofongoli miso te pe totikali kiliba ndeko ya Congo boyebake toko risque comment na Rwandais a comme président de la République awa un jour la République démocratique du Congo. Donc o esengeli bosima ezake likolo ya ba présence ya ebele ya ba officier tout rwandais yango ezako sala ke Rwanda à travers ministre ya M23 bazana bango la difficulté te ya ko récupérer ba mboka ya République démocratique du Congo po ba officier mingi ya FRDC d'origine rwandaise bazako céder espace na ba M23 sans combat pe bazako kotisa ba rebelle na pete nyonso congolais to fongola misu po oyo nyonso ezalaka ba révélation yango biso tobetisika mbonda. Na cadre du 33e anniversaire pour processus de démocratie, Giba au cadre IDPS a profité qui na occasion wana pour na kotali sa bilan de démocratie la pouvoir ya Félix Tshilombo Tshisekedi qui est encore élément oyo. Ndeko ya Congo boye bake na occasion ya 33e anniversaire ya processus de démocratisation oyo le fait maréchal Mobutu Sese Seko alobaka le 24 avril 1990 et salike mwana mboka Gibao cadre INPS a profité pour la kolakisa bilan démocratie na pouvoir ya Félix Tshilombo Tshisekedi. Selon Gibao alobike na pouvoir ya Félix Tshilombo Tshisekedi ba opposant baza ko organiser ba activité na bango librement pe liberté d'expression eza assurée. Tout ba opposant baza koleka la chaîne nationale contrairement oyo bango na INPS bakutalaka nango na époque de Joseph Kabila Kabange tango bazalaka na opposition. La liberté de l'expression, c'est une réalité au Congo. Les opposants passent sur la chaîne nationale librement. Vous allez constater du point de vue des libertés des réunions, les opposants font leurs activités calmement. Vous allez constater du point de vue du respect du droit à la vie des hommes politiques. Là aussi, ce sont les hommes les plus heureux, je dirais, de l'Afrique. Parce que les opposants congolais sont à l'abri. La vie, elle est respectée au Congo, contrairement à ce que nous avons vécu. Lorsque nous étions dans l'opposition, nous avons eu à perdre beaucoup d'êtres chers au sein de notre parti, victimes de l'intolérance du pouvoir en place. Pendant oyo etali ba idée ya démocratie, dimelanga ke Gibao azako rassurer ke INPS azako tambola na trace ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais aza conscient que parti présidentiel ba combiner lutter na niveau ya ko satisfaire population nyonso tout. Boko constater séparation ya pouvoir misatu wana ezali. Nayebi ke bozana mituna zebele ndenge nini mutu songolo bakangaki ye après batiki ye ndenge nini songolo bakangi ye batiki ye. Est-ce que l'accès que démocratie ezate séparation ya pouvoir wana misatu epekisi président ya république na démocratie akota makambu ya bazuzi to ya badepute. Donc ba juge ceux qui bakangi yo ba condamné yo kobelela na ote faci beton talanga wana makambu ya bazuzi tellement esengaki abetela ba membre ya association fidèle Fati histoire ya processus ya démocratie oyo le fait maréchal Mobutu asalaka na discours na ye dans sele kutu atangisaka ma ya miso ya kolobake. Comprenez bonne émotion, Gibao a pensé qu'il va avec impact dans l'idéologie. Et ça, qui toko, ya comment l'endenge, basangala qui avec impact dans l'idéologie, yango, biso monda écolo, magazine d'actualité, tu mets les banques en bonda. FCC ya Joseph Kabila Kabange et Zaka Kaou Kapo, bakasi ki nyon so baki kokota na navire ya union sacrée. Pourquoi? Mwana ya Congo, tango biso monda école magazine d'actualité tolobaka ke ba politicien ya Congo balula na bango mabumu balula ba intérêt na bango bazalaka kutu na posa ko sunga population te mingi batsaka tembe botala lelo oyoyo
tomonaka mikolo eleki ndenge nini tobetelaka bino lisolo bakasi nyonso ya FCC ndenge nini bakatisi ebale baye korejoindre navire ya Union Sacrée mpo baservi mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi. Toyebi te eske akoservi ye wana ezali mpona koluka baintere na bango ndenge bazalaka to mpe ezali vraiment mpona intere ya kosunga population. Eza kaka motuna oyo tomesala kotuna ya kokamwa muke oyo batikalaki epai ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange atako FCC ekoma lokola ekole oyo bana bazala congé me moko bazalaka mpona kokengela ekole me tokamwe tomoni lelo oyoyo mwana mboka Che Okitundu oyo toyebaki ke azali FCC pure pe dure pe fidèle epai ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange lelo oyo pe akatisi ebale ake kokotala bato ya Union Sacrée epesi somo nakoyoka kendenge alobi akatisi ebale po amonike epai ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi akotambola na vision ya koluka kosunga Congo à travers Tshilombo pe yepesaki ye pasi ya koloba ke susi na ye ezalaki coalition FCC cash ekabwana te tango bakabwanaki amonaki ke vision ebebaki yango nde ezali parmi baraison oyo esindi ye akati ya ebale me biso mbonda ekolo tokoyebisela mwana mboka Tshilombo oyebake soki réellement ke okopesa confiance pe fidélité na bakasiki ya FCC oyo batondi meke na Union Sacrée mpona koluka deuxième mandat yebake piololo ya mabe ekobeta epai na yo po oko échoué parce que kaka bango batinda le fait maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu wazabanga na Maroc kaka bango depa pe basudola mwana mboka Laurent Désiré Kabila Kabange na ndenge akoma kopema na kimia na mozole kaka bango lisusu depa babungisi Joseph Kabila Kabange na carrière politique toyebi te awa pe ndenge bayepa na yo soki yo o échoué yebake bakokende epai ya molongi oyo akobima na 2023 yango kopesa confiance na bango te po esengeli tolinga mingi nde Congo parce que population aza kosouffrir aza kolela misala eza te kovivre na pasi nyonso oyo eza mokumba oyo ezali na mutu na yo mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi parce que oza garant de la nation tala likambo ya insécurité tala likambo pe ya bachômage luka mingi o stabiliser oyo kopesa population kimia me ya koluka koyamba bandeko oyo bauti na FCC ndenge baye korejoindre yo mpona kopesa confiance wana en tout cas chizengu kaka ndenge balobaka biso mbonda ekolo tobeleli na population na 2023 boyeba nani ya kopesa confiance po fidélité pe confiance oyo topesaka na 2018 tala lelo oyo mbonda mabe ekoma kobetama yango tobetisika mbonda toyeba nani ya kopesa confiance parti politique ya biso peuple BP na mokuse asalaki mobange na activité ya installation na ville ya Matadi na province ya Congo Central Medine Kambembe abete biso lisolo yango pazale kuna comme reporter ya magazine Mbonda Ekolo. Après installation na Kasai Oriental, plus précisément dans la ville ya Mbujimayi, parti politique Biso Peuple a salaki déplacement il y a 3 jours pour na kokende ko installer bureau ya parti na ville ya Matadi na province ya Congo Central. Présidente nationale ya parti Biso Peuple Mama Sandrine Kaseka elongo na bureau politique na délégation munene oyo ba accompagner ki bango ba kende ki na province ya Congo Central pour na ko installer bureau fédéral na bango na ville ya Matadi. Bakomaki na ville ya Matadi, population ayambaki bango na esengo na salle Notre-Dame de la Foi. Plus de 600 personnes bazalaki wana englouement ya makasi lokito ebetaki ville ya Matadi eninganaki babetaki maboko bayembaki banzem na ambiance moko très chaleureuse. Kaka ndenge bozali komona na bilili présidente nationale ya parti Biso Peuple Mama Sandrine Kaseka azwaki maloba pe atalisaki population ya Matadi bolingo oyo azali na yango envers bango peye encourageaki bango ba soutenir vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi.
basukaki kaka na Matadi te, bakendeki inde bakendeki tina ba village mususu lokola Kinzau, Sekebanza, Kimvwabanu, wapi secrétaire général adjoint Cédric Longoma akendeki kosolola yena population ya kuna pe atalisaki bango vision ya parti Biso Peuple. Na sima ya nyonso, secrétaire général adjoint Cédric Longoma azangaki maloba te, atalisaki objectif ya déplacement ya bureau politique mobimba kuna na Congo Central. Boyo kayendenge abetisaki mbonda liboso ya kamera ya magazine Bonda Ekolo. Biso to kamwete parce to mesana komona makambo ya boye. To sala yango na Kisasa Mbalebele, to sali yango na Kasai Oriental, lelo to sala yango awa na Matadi, pe to ko sala na bamboka mosusu. To ye lelo awa elongo na mama présidente nationale, mama Sandrine Kaseka, pona ko telemisa bakambi ya Biso Peuple Congo Central awa na Matadi. Ba représentant bauti Kasangulu, Kipese, Mbanzangungu, Boma, Mwanda, bango nyonso batonzi awa. Yango tolobi bamsu bauti nem na Chela, bazali awa. Yango tolobi boye, Biso Peuple ye na Matadi. Mokano ya Biso Peuple ezali bana nyonso ya Matadi bakota na Biso Peuple. Na yango tokosenga kaka na bana Congo en général pe population ya province ya Congo Central mobimba esengeli na biso to soutenir batu oyo bazali na ba vision ya malamu, oyo bazali na souci ya kosunga population congolaise ekende liboso lokola parti politique Biso Peuple oyo aza toujours na sima ya population pe aza ko soutenir population. Yango biso awa beteli bango kambonda. Tolanda appelle Oyo, le président Ben Jonas Kabangu Asali Pona Bakase Nyonso parce que le 13 mai Ekoinda avec impact dans l'idéologie na Imka Matongé. Après passage na ye na ville ya Kananga, Ben Jonas Kabangu abengisi bakasayan présent na Kinshasa na rencontre monene au mokolo ya samedi 13 mai 2023 na place Imka Yuka RDC na kati ya salle polyvalente. Mama ya likambo totem et kozala bongo Kananga, c'est le moment à partir ya 13h. Boye malamu na bino boss. Ce qui vraiment oyebi kozalaka un vrai leader au poste de ma vision malamu, Bonda Ekolo magazine d'actualité peut nous 30 minutes pour hôtel sa vision no liboso caméra. Likambo ya kobongisa Congo etalika kamingi mingi biso ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa toluka kamingi kotalaka likambo o etali développement yango magazine Bonda Ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporter po baye ba kobimisa vision la bango ba kinwa bayeba nini bazali ko kanisa la kati ba vision la bango botala bino moko to message koyamba batu na ba biro na biso na plateau na biso po moto na moto apesa ka vision na yonde ko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya Bonda Ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili bayo ba confirmer que oza leader ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka aledewa pe na mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact pe na idéologie po ba question esalamaka ya kitoko ko permettre que moto na moto apesa vision na population emona yango bona na biso mwa eloko oyo eza petit peuple donc etumba nzoko ka matiti ne monaka pasi matiti ne monaka pasi na etumba nzoko. Donc yango nazoko exhorter na profiter à travers émission OYOP. Je vais continuer à répondre na question na yo mais na exhorter ba ndeko na biso oyo baza na politique na Congo Central bayokana bazala bomoko na monoko mboka nanga balobaka mikami mbwa lekila kumosi vumbukila kumosi linkoloba ba poili ya mbwa elalaka nzela moko elamukaka pe nzela moko que il y a des problèmes moraux parce que il y a ba punition punition peut-être que les alliés liés par rapport à ma ben moko ba 4 générations avant hier parce que ces 4 générations eux ont puni c'est là ba reti to kala masolo mais ce que yo comment est-ce que muto azali puni pendant les 4 générations là yo au délivré avec quel pouvoir
yango na otolo ba awa papa deyo pouvoir ozana nazana ngona kati nanga ndenga na fandi yawa so zaki na muntu ya miso monaka omona o azo solano azaji contact ba setre mutu oui parce que tant yo zana problème yo pa nanga na za sungate fona kota na mozindo na kolingana yeba ba setre na yo fona kota na kati ya ba setre oya yo ndenge kaka bozali komona wala pe baza ba leader o ba bipesi mingi na développement de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko yo pe tala numéro na biso yango wana soki olingi ozala prochain yeba kobenga biso pour permettre que to yamba kitoko olakisa ba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po yango nde ezali base oyo ko permettre que ba pesa confiance yango magazine bonda ekolo to betisika bonda ba leader ya solo to kena province ba inondation ya ba rivière Kasai pe Chikapa et pe bilan ya 6 morts 671 nda coupé 12 écoles et quoi pe 52 centres de santé et baby na ba dégâts ndenge na ndenge tronda élément oyo ndeko ya Congo boye bake gouvernement ya province ya Kasai a outi kopesa depuis mardi 25 avril pourquoi bilan ba inondation ya ba rivière Chikapa pe Kasai bilan yango eza kosala état ya bana 6 mokoka bakufi 678 ndaku ebukani 52 centres de santé et baby 12 écoles ebukani pe ebele ya ba dégâts matériels d'après Jacob Pembe oyo azali porte-parole ya exécutif provincial de Kasai oyo azali kontrandi ya conseil de sécurité alobi ke ba dégâts etoni presque 40 000 ndaku na yango ba recommandation mingi epesami la population oyo bavandaka pene ya mai balongwa na bazone ya haut risque zinga ya deux rivières wana ndenge annonce epesamaka epai ya gouverneur ya province depuis le 7 avril alobaka yango donc autorité provinciale a visité quelques sites dans le cadre ya komona kimona meso ndenge ba inondation wana ekose ba passe ya ndenge na ndenge esengeli boye bake réunion wana ezaki dirigé le gouverneur adjoint intérim mwana mboka Alain Chishumbu pe ba personnalité mingi bazalaki président lokola ministre affaires sociales médecin inspecteur provincial de santé chef division de santé pe batu misusu yango biso monda ekolo tobetisika mbonda likambo ya kimoyibi eleki trop na ville province ya Kinshasa yango na quartier Banunu commune ya Matete la police atie maboko na suka na moyibi oyo abongwa makala moi coordonné pe la buto contre la banda contre des éléments au somme et proposé par Wilfried Samba Ndeko ya Congo awa tozali ya quartier Banunu kaka na commune ya Matete tala mwana mobali oyo bakomi a vendre bokotuna ngai nini suka na moyibi ayebana na moi mingi asaka musaki cordonnerie menzoka de tango babenga kele mapango po atonga mapapa ye atalaka deja ba position ndenge nini akokotela bango na butu na ba 2h na ba 3h pona koluka koyiba yango aiba asotaka bamira mapango anyokola ba mama oyo batekaka masanga na commune ya Matete mingi la quartier Banunu yango la police ipe lokola tondo professionnalisme botala ndenge batie maboko boyo kabino moko plaignant cette population pena commandant ndenge nini babetsaki mbonda oui vraiment tozana ndekoyo asalaka na moi rise na moi azwi biloko lokola cordonnier o ntango azosala cordonnier azovise ka bandako ya bato kote ya vandi donc mosala na ye na Banunu un grand voleur toenregistre mpo na ye moko na bamwa kaka kobanda janvier 10 mars tozomona 15 ganti na ye na biro na biso azokota bandako ya bato pendant la nuit azovisite bango eza moto ya liboso to ayibi tokweyaka na ye akima meme na kraka mais cette fois-ci lokola biso toa batechnicien ya mosala na biso tokokweya na ye papa nyokolinga vraiment to depuis abanda koyiba donc akokota kozwa na masanga aki koteka bamilangi do nasali vraiment boye ayaki awa makambo ya coordonné atiki asalaka soki coordonné te akomile kaka koyiba donc olata na mbonga moyibi donc mikolo nyonso to amataka ne apa baba akoti na kati donc amati likola tola kiti akoti kuna azwi masanga azwi milangi lobi mpe ndenge moko susu lobi kutu amemi biso na milangi nyonso akena biso mbonda ekolo tokosenga la population boyebake mingi bana oyo bomonaka bana baverni bana sirage to mpe bacordonnier misusu bayaka kosala mosala mpona koluka kotala position ya mapango de manière ke bakoperaka na bandeko na bango na butu mpo bakotelaka biso yango
soki tobengi bango tosalaka angele mema na kweto na CNZT asalelo musala me kokotela ndako te po bakomi mabe makasi talo kola oyo bakomi avant de ngambe mobali boye moyibi me babokilo na epesi bango susi makasi boye peza ndeko tika musala oyo yango biso tobeti tika mbunda. Et ça complètement partout les solos ya Fachi Cap et pas ya sportif au balela mingi kamba balé yango et comme aussi secrétaire général ya CAF alobi ke cop pour la coup FIFA la CAF ba bien ngoté ko kamwa Mwana Congo ndenge kaka tolobaka butu ata eza molai tongo esuka kasela kotana mikolo eleki tobetela bino li solo ya tournoi international Fachi Coupe ya ba joueur ya moins de 20 ans oyo République démocratique du Congo alingaki alancé na basanza oyo eza koya mingi pona ko contribuer na développement ya football pe masolo ya organisation yango balatisaki yango na kombo ya FIFA pe na CAF mokozi ya komema masolo yango ezalaki nde les nouveaux patrons ya sport et loisirs mwana mboka François Kabulo mwana Kabulo pe alakisaki yango epai ya bamambo ya FECOFA ke financement ya tournoi wana eza na maboko ya FIFA pe ya CAF mais lelo epesi monde ya mabe kaka ndenge balobaka ke lokuta nyonso ezalaka na suka nango po maloba ya ministre ya sport ekangi ye moko na nzoto bokotuna ngai mabe yango eyebali ndenge nini ndeko na nga boyeba ke secrétaire général ya CAF Véron Mosengo oyo azala baséjour awa na Kinshasa azalaki na point de presse mokolo ya mardi pe batunaki ye na babayisango apesa nanu lisolo ya Fachi Coupe réponse na ye ekwei lokola bombe na matoi ya bajournaliste ya koyoka ke initiative ya masolo wana ezala ngote masolo ya FIFA tope ya CAF donc emonani ke eza ba montage made par François Kabulo mwana Kabulo toyebi te soki idéologie ebimaki na labo nini pe pourquoi akumbelaki yango na système ya camouflage kobanda musala na baribriki ya boye kitoko te yango biso toza kosenga vraiment lisolo oyo toyebela yango po eza vraiment à suivre et surtout ke ebesi monde ya mabe makasi pona nini boye ezali lisolo oyo epesa mpe bato esengo mpo elongolaka bastress ya Wilfried Samba elemani oproposela biso lelo nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko papa mpona nini basi ya mike bakoma rare na Kinshasa oyo eza kaka pasi kolandela baninga influence yango ezobusala ke bato babomana ozokende oluki moninga vimbi peut-être ya ngai eza nango original okolandaka yo koma lokola ngai nzoka papa ya minene bakoma ebele mpona nini bamisusu baomela vitamine bamisusu minene na bango eza ya kimia papa nde osomona minene okokama na yo yango te mosusu abakisa mwamboma na ye mosusu mpe moke alingi atikala kaka na tai na ye wana bon à part ça eloko mosusu na olobaki na konte ya basi to bakoma omela bavitamine eleki mingi bazomona soki avandi mokie aomona ka ça ne va pas kavimba mobali abenge yaka tia litoi bamonika les vieux tiri j'ai essayé avec caricature parce que da simba masolo écrit ma tête tala na machine toleka isoni ebetamina mokwalelo na Kinshasa kaka ndenge Luambo Makiadi ayembaka boma ngai na boma yo to bomana yango nde ekoma slogan to pe ekoma mécanisme oyo bakinwa bakoma kobika yango na ndenge elingi koloba ke mutu na kwele alelaka pe amasaka prix ya biloko selon ndenge alamukeli na tongo yango JSJ makoko tiri na lisolo lelo avec honorable balobi nini bolanda bino moko masolango honorable kaka na kotambola na ye akei na maison ba vivre fouet po aluka asomba atata mson aliame akamwe po amoni biloko ezali cher makasi yokani mama moteki azongiseli ye ozotunanga koma eza cher ah oui transport ezoboma biso ebele oyebi yango kuna pe na ngamba ba transport moto na motu kaka na système kaka bomanga to boma yo to bomana yoka pe ndenge nini kuna balobi pasi moyete nzela mabe en plus batracasserie ezoboma biso fort mais le petit pe kuna mopanzi na ye akamwe yango mbangu aye pa honorable atro honorable tata na likabango nini eza koleka mais viens comment moto nyonso il faut aller là viens tiri pe na mopanzi na ye lokola amesala ya kopesa ba conseil po atika ba mutu observation koluka koyeba ndenge nini mboka etambwisa bapase ke azali sage ya mboka yoka viens tiri petit mboka oyo ezalaka kaka na système ya bomanga na boma yo to bomana est-ce que yo yebi yango te ya kokamwa c'est comme si ba ministère ba secteur wana ezalaka te secteur ya transport to pe secteur ya économie c'est comme si ekufa nango kala
voilà yango mutu surtout akoma expliquer kaka ye aboma yo na kwa na ye ye be boma ye na bopazi na yo e komi kaka bomanga na boma yo to boma na boye e pesi pasi yango to betika mbonda bozalaki ebele ya kopesa confiance ya pe fidélité ya kolanda mbonda ekolo magazine d'actualité onga Alain Dewan avec le Fundu pe lolendo nazalaki nango pour ko présenter bino yango na continue toujours kopesa bino merci na ndenge bozo continuer ko s'abonner massivement la chaîne YouTube na biso mbonda ekolo officiel et en plus bon continuer kopesa biso confiance na ba reportage ya bino ya politique ya religion pe ya ndenge na ndenge même ya ba mariage to pe ya ba anniversaire to ko avec un partenaire idéologie merci pour émission de l'ezaki édition ya Mpangi Rachidi et le ngona mwana mboka Medlin Kambembe si ma caméra ezaki na maboko ya Wilfried Samba réalisation pe montage écrit de Mateta nga Alain doit toujours la présentation to kuta la prochaine masso qui kolo yesu azongiti na les labino fort beaucoup toujours dans dabiso pe ko pesa confiance merci beaucoup